batata bamama bilenge bandeko basi pe mibali. Mercredi le 20 décembre ezali mokolo ya maponongi, ezali mokolo oyo mibeko ya mboka na biso epesi biso nyonso nguya na makoki ya kopona mokambi ya mboka. Ezali mokolo oyo tobengami mpona kodeside sur avenir na biso mpe ya bana na biso. Toleli mingi, tolembi pasi, tokosami mingi, tozangi kimia, tozangi misala, tozangi mai na courant, tozangi banzela, kelasi na basoin de santé na justice ya malonga ezali te. Na yango moto oyo esengeli topesa bokonzi ezali Moïse Katumbi Chapwe, candidat président numéro 3. Yende azali Moïse oyo atelemi mpona komema biso esika mboka esengeli ezala. Kopona Moïse ezali kokokisa mokano ya Nzambe mpona bolamu ya mboka na biso. Topona Moïse po bitumba esila, topona Moïse po bana na biso bakola na bakondisyon ya malamu, topona Moïse po bilenge batanga pe bazwa misala, topona Moïse po bafonctionnaire, bamilitaire, baenseignant na bapolisier bazwa lifuta ya malamu, topona Moïse po bato ya misala ya maboko pe baentrepreneur bakoma na makoki ebele pe bakreye baemploi, topona Moïse po bainvestisseur ya solo baya na mboka, topona Moïse po banzela etongama, topona Moïse po tolona pe tolia biloko na biso moko, topona Moïse po to ya dollar ekita. Bakosi biso mingi balobi ke tozali banguna. Banguna bazali bato oyo basimba mandoki mpona koboma bakongole na Kisangani pe Equateur. Banguna bazali bato oyo baokipa bafonction ya minene me batonga epa na bango ata toilette ya pamba te neti Félix na Bemba. Banguna bazali bato oyo bayiba bino mbongo ya ram. Banguna bazali bato oyo balekisi manda mobimba na bafeti na bavoyage pendant que biso tozali konyokwama na mboka na biso moto. Banguna bazali bato oyo bakotisi tribalisme na division kati na biso. Candidat na biso Moïse Katumbi Chapwe azali moto ya bapromese ya lokuta te, azali moto ya division te, azali moto ya baaction. Asali mingi pe atika bilembo ya minene na Katanga. Tango ekoki topesa ye kiti ya bokonzi po abongisa Kongo mobimba. Tokende kovote le 20 décembre. Tozala vigilant na ba bureau de vote nyonso topona Moïse Katumbi Chapwe, candidat président numéro 3. Ensemble, un nouveau Congo est possible. Natondi mingi, merci na bino nyonso. Lobanan Katumbi numéro 3 Chapwe